Bonjour la famille, bonjour tout le monde. Vraiment, dans un lika qui tout va bien chez vous. Dans un lika qui m'a besoin de bouger, m'a besoin de marcher et surtout pour ça en bonne santé. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, santé n'est ma camp. Donc vraiment, nous souhaitons bien vous aller en bonne santé. Vous avez ma santé, ma lame, parmi les qui n'ont bien aimé. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Donc, nous souhaitons une bonne santé. Vous voyez, pour se santé ça bien, au gros bouger, au gros loca, au gros mata, au gros kita, parce que santé ça bien. Monsieur santé ça mon boulot, moi aussi à quoi que ce soit exalté. Donc, c'est la raison pour laquelle nous souhaitons bien toujours beau ça en bonne santé. Les gens olobela nini, les gens olobela mabala ya poto. Ouais. L'autre kolobela mabala ya poto. Les sujets qui fâchent. Mais ils ont réalité, il y a poto. Vous voyez? Donc, ils allaient bon ngai maman nangai, votre mère, votre sœur et votre tante. Les autres les bandits, les autres kolobela mabala ya poto. Oui, bien. Ceux qui battent, vous avez le soleil, ils battent poto, ceux qui ont quand même battu à battre, ceux qui ont battu. Et moi, ça là, bizarre, un genre, surtout en Afrique, quoi. Ceux qui sont en Afrique, vous avez le soleil, ils battent la poto. Vous avez moto soko expliquer ma bala poto. Vous avez tout nae. Momo solo bana, webi solo bela nini. Aloba oyo, mokili elobaka. Aloba oyo, ayoka papa baninga. Même l'internet, batibele oyo. Aïba réalité à poto te. Vous avez le solo ya liba la poto. Vous avez le solo ya qui impolitesse ya basi ya poto. Vous savez, na vie, nyo solo ça na vie. Faut bandamon ne bandini. Qu'est-ce que je veux dire par là? Départ dans tout ce que tu fais dans la vie est important. Tango, yondo comme Bali moisi, peu importe, awa, ou en Afrique, ou balani, beaucoup de place moko, mon frère, si vous avez besoin, vous avez une famille, ya oyo rivak. Vous avez besoin, vous avez une moisi, oyo lotaka. Papa sème ce que tu veux récolter. Kokona pondute po buka ngai, kokona ngai te po buka matembele, kokona matembele te po buka bilolo. Mon frère, sème ce que tu as envie de récolter. Sincèrement, non, loba, eza jugement te, mais le sommet ali solo, ou ko permettre yonangai, ou be batu wani ça couple après, va apprendre quelque chose. Nina bisem ce que tu veux récolter, nana bani parla, nana baki, tangu yo, ukomina mwasi na ndako, mon frère, pesa mwasi na yo, oyo za besoin ya ko recevoir. Zala ouvert d'esprit, so za besoin mwasi oyo aza ouverte. Zala transparent, mon frère, so za besoin mwasi azala transparente vis-à-vis na yo, zala transparent. Transparent et la kisike, permettre mwasi na yo à s'intégrer na vie na yo. Permettre mwasi na yo à comme une partie à vie na yo. Permettre mwasi na yo à y baba besoin familial. Et que permettre yé, ou bien et que pousser yé à s'adapter, à s'intégrer, ou comme équipe moko. En tout cas, pour l'angai, et ça base moko solide. Combien ça moi si moi ça y est, aux amis on va cache. Même pas moi si na yo ayeba, ce qui au gagnera combien. Mon frère, mauvais départ, et ça a des avantages na yo. Parce que moi so yo bali, oyo tinanda kuna yo, ayebti so au gagnera combien. Azali ko imaginer, azali ko supposer que aux anambongo ebele. Tu vois? Tant que vous dans les besoins, à 5 yo expliquer. Attends dans les besoins, à 5 yo expliquer. Au moment où tu au cabarete. Alors que,
Ceux qui osent ouvert. Ou la qui sait que madame. Dès soye, yoza mwasi na ngai, toza mutu moko. Tala ngai pauvre mobali na yo. Salaire na ngai eza 1000 euros. Nakanyaka 1000 euros. Nakanyaka 1200 euros. Nakanyaka 1400 euros. Ce que na gagné, na futaka loyer autant. Na futaka assurance à voiture autant. Na ça na compte d'épargne moko na tiaka autant. Na maboko na tikala na autant. Ce qu'on dit yo ye, na évité yo idée na oza ndeni to sa ndeni pour tout s'organiser. Mon frère, so bandi di ba anonde ngwana. Ba moi sango azandoki. Ba moi sango aya libala te. So comprendre, so aza mwasi. Ou alonga na ndak na bango. Aya libala, mon frère, il va qui ma base et sa solide, de part et sa bien. Et moi so wana tant obanda ko sala ako se comporter ndenge yo se comporter ako yana bulletin de paye à poser parce que mon frère ou ça on a bandi na so gagner autant pourquoi yo so gagner autant ngala moni to sala boye pour to sala boye ngala moni OK voiture to ko na kucho nango il comme tellement vieux moi ndambo ngala gagner na moi ndambo tout ça qui pembeni moi 200 de façon que dans 10 mois tant que ça so grâce tout mais on changer voiture. Mon frère, d'un avis sûr que premier point pour libala ezala bien, ezala en Afrique, ezala en poto, ezala wapi. Ma base faut ezala solide. Kona oyo yo lingi o récolter. Tant moi ça y est, yo ba cash. Moi ça habite gagner à combien? Habite dépenser à combien? Olingi même pas moi si à mon ani fils que facture moko. Olingi te moi si à mon va sortir ba mbongo. Ce que moi so aye wana, aza fille moko ou aza bien élevé, a obtenu couple na ye marché, ako vendre sa yo. Abanu ko biso que papa ezaka boité. Chéri ezaka boité. Chéri on ça bien tout ça boy. Mais sur aza moi si o aza ba base ya malamu te. O aza bien élevé te, a bien étiqueté. A biso que OK. Je monte lingi boy. Tant yo banda bi musala, ya ko mona lote. Au monde et l'autre côté. Et mon frère, je te garantis que vous êtes perdant. Pourquoi? Parce que vous me foutez à loyer. Majorité de la charge, vous me foutez à et ce qui a banni pour ça là, et que à boy qu'on contribue dans l'ako, mon frère, vous en a singala kingo. Tu vois? Vous en a singala kingo. Et on faut que ça l'effort dès le départ, dès le début. Au côté ça, moi si vous avez une vie na yo, au côté bien la vie na yo, ou intégrer facilement la vie na yo. Tu vois? Et il aura mis une relation bali na poto. Tant que yo bali na mwasi. Li bala eza na ba domaine nyonso na kati ya couple. Eza na domaine financier, moral, spirituel, sexuel. Nyonso wana ezo faire partie na libala. Kozala mobali ya libala à moitié te. Autour na raso na lobani. Koza mobile libala na air kaka mwasi fa lamba, mwasi fa bongisa ndako. Donc tant mwasi fa ça ba devoir ya kibo mwasi wana yo oningo jouer rôle na kimobali. Donc mwasi fa ça ma munyo so mwasi mtfa pangisa, mwasi fa lamba, mwasi fa ça ba mwasi fa bongisa nyo so mwasi fa ça. Tant yo za dans les besoins. Mwasi fa remplir mes besoins na yo. Donc place wana uza homme marié. Ce qui moi ça dans les besoins, à la difficulté moko songolo, on a besoin de soutien à yo financier. On ce que selon bon bandi, on me bendi à l'écart. À ce que expliquer mon bon, on se comprend même pas langue ya soluba. Donc là c'est que ils ont ba partie yo on me tia ka marié, et ba partie petit ka moi sinayo azal célibataire. Mon frère, tant on séparer biloko ndengwana et que moi sinayo Wanda mobalana, aibi même pas, sur les lamba, ou yo somba mbongo na yo, aibi même pas, sur qui ça soit cadeau na mbongo na yo, moi sinon aibi même pas, sur qui sotinda maman na $10, moi sinon aibi même pas, sur qui ça bima na opéra qui est couple, moi sinon mobile bimbo qui y a dans restaurant mo songolo.
Autant le domaine où on a yo aux célibataire quoi. Dans le domaine où on a yo aux célibataire donc moi c'est le la salle comme on soit face à yemo. So ça besoin moi c'est na yo financièrement ou ticket célibataire. Makamula ni so ojo on se talier à osala ngo yemoko. Mon frère osa perdant. Parce que tant où il y a un stress na yé tant que ça va comme neba ndiko neba ça va problème famille na ça va problème ce que ça va problème au faire résoudre. Asa projet va problème na ebi akoko compter na yote azar se battre ye moko pour à trouver ce soit comme wana yo ton chose en bonne humeur ça besoin ton soit tu es à l'aise pas soulagé yo et puis que non je ne suis pas d'humeur olwani ouais que moi ça moi c'est ma baie moi c'est mon ba impoli moi c'est mon ba niko satisfaire mbal na été mon frère alors que c'est besoin bon moko okoyeba et le revenu se déranger moi c'est na ona minute oyo pour azana humeur à bien te basa poto basa ba impoli basa so poto basa ba impolite eza na basi oyo alonga na ndako na bango mpenza mama na bango avandisa bango bamama na bango bavandisa bango bapesa bango conseil non okeboki libala aya pana libala ya solo bazali baza ebele ebasi mpe ebele bakoma bempoli na poto eza mibali mpe ebele bapermete bapusa bango bakoma bempoli mon frère ntango oza incapable ya koremplir role na yaki mobali quantité moto apebe na yo ozalaka mpe koremplir role na yaki mwasi fo to réfléchisaka to motiaka na pesa moninga ngai naza mwasi fona sala effort na mitia na place na yaki mwasi de façon à permettre que moninga na mobali aza pebe na ngai amitia na place na yaki mobali tu vois la vie c'est donnant donnant tout ça ba hypocrite la vie c'est donnant donnant soki yo na côté na yo olingo lakisa ngai ya minene ngolakisa ngai ke soki mobali ngolakisa ngai ke soki ndenge nini eza mabe te ngolakisa na yo mais ça va domaine open on ngala lakisa ke non ah ya oza mobali ti na domaine o résoudre pe problème na nga o pourquoi oza mobali c'est là ngapeli kambo ntango osala yango te une fois osala yango te deux fois osala yango te trois fois ntango oyei nanga baloi na yo ezaka motuna mokolo na oyebi soki nini vie ezalaka ya baloi te ezalaka mpe badevoir na kozongisa na nzela n'est-ce pas bien mpo vie ezalaka kaka na baloi te ezalaka mpe na badevoir vie eza na badevoir eza na baloi so oza na besoin rôle na yo ezala bien entretenir banda koentretenir yango yo moko wana besoin rôle naki mobali ezala na valeur mitia na place naki mobali libali mosusu na poto aza mobali me atika bacharge nyonso bana na ati na z pa mwasi c'est pas mwasi oyo otika bacharge nyonso bana na ati na z tu t'attends à quoi na part na ye osa s'attendre na quoi na part na ye so aza mwasi oyo aza bien élevé bien encadré et surtout so aza mwasi oyo abangaka nzambe alobaki nzambe ayebisa ngai ke femme soyez soumise papa akozala kosupporte biloko wana par rapport ya parole de Dieu par rapport na yo te eza même pas na rapport na yo eza par rapport ya parole de Dieu nde akokontinue kovivre libala na ye azotia kaka nzambe témoin azotia kaka nzambe devant azokosenga nzambe nzambe asala grâce makambo échanger mais soki aza na parole de Dieu te soki aza na parole de Dieu te otikela ye mikumba nyonso banda na ati na z mbongo oyo osalaki emonanaka te emonanaka te kaka oyo ayemi te emonanaka mikumba nyonso otikela ye wana eza mapasi mpo ya koimpose likambo oyele balwa moko boye ezaka motuna mpo oyebi soki non oza kopesa balwa pana na ngana wana ya mobali na ndako soki ayebi so ndenge koloba nini ke aza mabe oyebi tozalaka clair na domaine wana ya basi ya poto baza bempoli basi ya solo na poto baza modèle basi ya poto batravaillaka nayebi te soki basi batravaillaka bon en Afrique mais je ne pense pas parce que nakendaka Afrique namonaka ndenge se déroulaka na poto basi batravaillaka trop mwasi na oyo atravaille na ndako abongisi ndako alambi asali boye soki aza fatigué aza na droit ya kozala fatigué compréhension fozala soki mobali na yo atravaille trop amati akiti pauvre mobali tomosa mosala to chef agangelaki ye afingaki ye amiliaki ye ntango aye na ndako so aza forme te en tant que mwasi ya solo okocomprendre moninga na yo okosoutenir ye tu vois et faut osala effort dès le début babase ezala solide mon frère so abesoin couple no ezala bien sala tout osala babase ya bien harmonie na ndako fo ezala dialogue fo ezala papa ebosola te comment expliquer moi mobali ebosola te na vie so ebosola te eza malamu te bozala mwasi bosola te alors soki oza na telefone osola bacamarade osola baninga osola kitoko moninga mwasi na mobali bosola te
qui vous fait le papier, vous au solar, alors que vous avez un téléphone, vous avez un camarade, au solar bien, maintenant vous avez le solar, vous soignez à kaka. Le monsieur a bien vous soignez à bino kaka, comme si, comme un normal quoi, laissez passer quoi. Vous soignez à bino kaka, maintenant vous automatiquement comme micro, vous soignez à bino kaka. Non, moi discussion c'est normal parce que ça va se dire mon sous et c'est la parfois vous avez bête à libérer mais ça pose la solution. Mais il commence à la style de vie. Au style de vie, tu vois, et n'importe awa, mibali, ya bien, bazali. O ezali ki asolo la rana mwasi na ye, ayoka kaye, asosia kaye. Et vraiment, ce que ça la mon frère, boki musika. Boki musika. Basi nyonso. O ba yoka na bien ben on ba solo la, ba chama na mesa, ba avancer facilement. Parce que mutu a besoin d'aller na muninga azati. Mutu a besoin de poignarder muninga na do azati. Mutu a besoin à ça la plus que muninga azati. Pour ça ensemble, les famille na bino de toutes les façons. Famille na bino moko. Parce que les rêves sont ça là quand. Surtout biso basi to na be rêves voilà trop. Au ça musala ba ki zo bon ba ki sweki. Pour aider à non moko songo pour aider les qui no moko songolo. Pour cela ya be moko songolo le pas faut ça bo ça bo. Tant c'est blond sur après. Tant qu'on bébé na ba ya wana ba leki wana après au sani yum to perdre parce que tant au fallo au construire foyer na yo eza na kimia eza na harmonie yo zo mi tchala ba distraction za mtu makolo ko poza bien na mbali na ndako vous avez décision que non donc aider frère na ngasongolo o aider épée mbali ne pas eu décision que en tout cas no sunga serre na wana ko $50 pour ça dans les besoins allouer l'épée sans porter ça ba problème ezali obligé on ça ka problème té bilo msto ko solo peut trouver la solution ils sont en gauche ils sont en droite ils sont en makambo ils sont sans pourtant tous en guerre ils sont obligés en guerre té donc ma bana pour tous ceux sandenge za la wana im super compréhension banini parce que tout simplement mingi to solo a pété il y a tout comme to solo na biso les solo et les solo ça bien les solo ça non bien même au commencement était la parole ça mon ko qui te dit qu'il loba ezaka bien bo to solo là parce que aux awana au moment na hakili pas na oka ezaka bien té et pas mon nigga mtu zaka bien couple na ezaka bien té ka pa nigga mtu zaka bien ya ndako na ndako eza makambo na ngo ndako na ndako eza na place na wetangaka couple na couple eza na ba haut eza na ba bas et la cité que eza couple té eza couple il suffit ka ko solo là pour ça le fort c'est comprendre pour se pardonner aïe aïe pour se pardonner pour tangela muninga ba kanda depuis l'an 2005 til roza kana kanda wana ya uzo mtema be et chaque dimanche dans l'église au kanda la kamutu depuis l'an 2005 til l'an 2021 au kanda la kamutu au kanda let mukoni na poto uzo mona basi mususu na mibali so mo sa guerre yo salibo ngala salibo yo salibo ngala salibo boso mpesa retard na vie bomoko eleki nyonso unité et les kinyos. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tant que phrase dans ta Bible, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ceux qui ont deux personnes, boza ini, bozo solo là, bozo se soutenir mutuellement. Si c'est possible, vous prier même ensemble. Vous me apporter que fungama, vous me avancer. Image va pesa rabiso que basa poto ba impoli, ya ba pesa monter. Bon, qui impoli on peut éviter hein parce que celui comme ça l'embal na photo lobela non. Photo lobela ngo. Photo lobela photo solo la ngo. Et ça il faut kaka mobile na azana na raison. Non, celui comme ça bien été songa na IPCP tout ça ouais ça a été. Après toute sa famille na biso, les andako na biso, celui comme nous sa clarté, on doit en parler. Nous sommes obligés à manquer respect en des mots boité mais tout solo là. Et non papa té, bête ma bé. Ce qu'on peut na salir pas le bilan qui a boy pété et ça l'a raté. Il se fait partie de la photo lobela. Bate bela na poto walingi mbele na poto walingi so ndo loba. Donc ndeka so loba de A à Z moi ça le bataille IOT. Ya libala wala existant na OT na ki levé ça na souté. Photo solo. Même la femme vraiment au solo kaka. Donc
image on lati ba tuke ba sa poto ba impolo ba ndenge mo boye ya eza base eza départ soki yo banda départ na ona ndenge wana ya eza faute na yo moto banda ndako no mabi bato mibali oyo banda pe banda pe famille na bango na ndenge abi bazali et ça marche ça donne tu vois vraiment la famille ya on a une poto le bela lelo parce que ça sujet moko to le bela yango tellement trop que il traverse nga mutu la vie pourquoi pas en parler et on va to le bela yango lelo vraiment bonne soirée. Zamasa Abso grâce. Vous allez bien. À la prochaine. Et sincèrement, si vous aimez page, vous allez bien. Vous aimez, vous partagez, vous s'abonnez. Et on s'assure, on a bien. Vraiment, merci. À la prochaine.